bango faut ba sepela bisonde toye to sali Diego Kao délivrance le king Moïse abeti mai kana mai pa panzani wa musique ezongi na poto o pesa mabete tout le monde lelo bazo beta biso lo tigali biso soto betika Stade de France to beta soabi parce que ba niveau ba concert na biso échanger na ba prix ba concert na biso échanger siko tout auto ke na bona procédure ya refuta asko ba droit autant kombo fali poupa ba poursuivre yo obinini il faut ba banda refuta ba banda refuta ba droit mais pas ba olela on peut ba refuta ba pesa ba droit bino bato yo bozarata mususu bo komala ba commenter emani longwa emanini do bo sambo do bo souffrir nazana opembe na leki fanda kimia makasi faut ko kutu soni on les années to fing sa patron na yet pour jusque là non ba sali et l'autre côté jusque là au monde de to bandama na 0 1 2 3 rien. Mais le king avant di kakawa a beta le bina ndeni kokotai tala ndenge o mo ndela ndami susuti ba pato ba groupe balandi ba komi ba kokotai parce que yebisa ngai je ne lâcherai pas l'affaire pour na yebi o nganaza place na wuti na place na komi sans détermination sans nzambe na okoma ngoti aye tout monde kaya lobaka bo lelo to komi na problème moko na bande ko na biso ya presse to komo mona ke polémique comme on place na place à boulot il y a musique na biso baba benda bango obi bana lita bagarre na batu mususu bana lita ya bagarre na batu na bango ba sa bagarre wana mais biso e kareza musika e salu wana na batu babetite 5300 nano batu babeti kuna te biso nde mutu to ya kaka to fongoli et puis to pesi batu po sa baya. Fidèle internaute, bonjour, c'est Face à Jet Li. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, je reçois pour vous un généraux de l'organisation de Fali Ipupa. Il s'agit donc d'Emmanuel Macron. C'est grand monsieur de la chanson qui a toujours été présent à toutes les fois où on l'invite dans nos studios, dans nos cadres. C'est avec Emmanuel qu'on va essayer de partager ces grands moments de Face à Jet Li. On va essayer de discuter sur tout ce qui se passe sur la toile. Donc voilà, Emmanuel, bonne santé. Kitoko, bonjour Jet Li. Et puis, soyez tombé dans le bateau tout baroukouta dans l'émission. Et la journée, bonjour. Na soir, bonsoir. Emmanuel Macron a bino yeyo. L'un a soldat. Il y a artiste, le King 3 fois seul. Donc, tous ali, tous solo la presque nous sauf rien. Et surtout au déranger batouté. C'est vrai qu'on a soldat, mais il y a molomoté, un généraux. Danger, donc. Éviter ceux qui ba warrior, bon, dire, mais moi je pense que. Donc, là, je suis pour la loge, je me suis baksamaka. Donc, on a pour la mona, on a qui ba fruit, autopesara devant bango, na musalo tout ça la première na le King. Donc ba baksa ba loge on peut ça peu bien. Mais comme ça a été na niveau na ndi ba loba déjà bo bona sukaka wana non. Pour nous on est belé au pays ça permet le King et surtout ayant droit les gars ya oyebi ke côté le mapembeni ya leader ya ali sécurité les gars ya na bien jour ba non saka OK obandoza pembeni ya prêtre et ça là on est non ngaku du premier jour kako on a zora information que non Emmanuel ya na yo kulutu na yo alobi que bon ça va Emmanuel ya to bandasko to démarrer jour on a la mapongi mo na ebité. Donc des balobage faut okutana ba ange okutana nzambe makambu tunde za la lola donc na kutana on jour plaisir wana et ça l'a bien parce que n'arriva yango et puis avec batamo boito zalaka na yé et bien sûr to bando yé ensemble boité mais na bando tala de na bando sepela na façon na bando salé lango déjà bien na bandal na biso na sinkin et c'est pas pour rien no ba ke nazara likaya et puis et endroit donc les deux aura plaisir que ça permet de podium morona patron na Fali Ipupa et surtout le monde dehors aux à la côté à patron di banda suko ya ninga ya na liki et ça l'a plaisir que ça la nae na lobby
question na ngeza jour ba lobara na yo ki emani po kotaka no mouvement okutaka pe ba bolo yang okutaka oyo okutaka mais jour ba yebisa ko ke emani obi ko banda lelo chaque prestation ya fali ipupa yo bandozala awa aigle za na katikati na ngambu wana tomoni ndeko na biso Nathan donc bino balende bo cadrer prêtre siko réaction no yo moko place ofanda ko santakani non ils ont plaisir ils ont facilité ba jouer comme moko ba biso bo olongwe kuno komi koto non ils ont plaisir et tu le sala nga bien au santaka poids responsabilité parce que cause la pemena leader il faut bien danser il faut bien chanter il faut à toute fois poser sa vocale donc solo vocal il faut à la hauteur au santaka charge wana te et ben ça ga na comprenant déjà dès le premier jour ba sanga déjà que non au commenter la ligne à liboso na comprenant déjà que il faut na yeba ko zo ba charge nanga tu vois. Et puisque autant on a commencé à permettre la king nabi moi de faut pas sur au bungi parce que il est déjà sauté président sauté mais permet les a des miroir à tous qui na souka ils ont miroir mais tant on pousse ça ni siko pembeni na donc italata les baki sami siko moins derrière so il a bougé bo yo peut faut na angle apte donc faut zapper na angle wana faut zapper apte donc nazana droit erreur té donc na lingana sala mouvement et bien puis ça la paie bien. Donc ça l'a plaisir et quand le bisanga te que non a comme ngande non est bela ko sala donc non est belé pembe na le king nan est bela observer nan est belé donc aux ada pembe ne wana pisanga plaisir ils ont bisanga pe déjà que emani keba kozala te aux a distrait pour son matika dana podium na comme asko bon wana na droit erreur te na ko bungate na ko bebisate na ko sala n'importe quoi te ko sekana ngai vers public au baota la biso faut na contrôler ngo geste mouvement na nganyo sona sala il faut na contrôler ngo yebika lelo ba chombo koma ko filmer atol ngo sata mususu ngina kwanza boye faut na yebila na kwanza ondeni na ina pangsa mutoki faut na bandeni na rosalela ngo tu vois na ina seka faut na balika munini na osekela. Bien sûr, tant que tu es na podium, moi sourire tout ça là, wana et faire participer na ko ça peut image bien à bateau barota la biso. Mais il faut la carte que aussi kaka bisekela. Faut bouger ka bouger là. Té, faut yemba ka pour no yemba té. Faut na yeba ne no telemela na telemi pemeni ya le king miroir. Donc faut na yeba nino na osala. À chaque mouvement na na contrôle na. Donc, on a droit erreur. C'est vrai qu'on a droit erreur, c'est une lourde responsabilité qu'on a vraiment permis à leader parce que bino bato botele ma permis à leader ndé boza ba représentant bino ndé bozo représenter au fait mouvement Mobimba devant le grand public et puis biso bato pe to finga maramingi pour bato pe ba otala ba yebi que leader a bendi bato na mi balé pambate c'est que musala ça vraiment à la hauteur te na biso nyonso ndé to za wana vuma jetli na ko sa hôtel king po au matanaye na scène beau prester les choses facilité. Mais on a moi je ne minimise personne. On a besoin de se péter leader a gros ben da fouter te pemé. Donc bateau baza rappeler na leader moi je pense que baza bateau biso pe photo zone c'est la rabino lokumu. Te merci en tout cas biso tunde to zarawana na ba massa ndeto pesa ka makambo wana donc mutuna mutayebi ke rôle ni nazo sala. Na na droit erreur te. Pour so salika moins de faux pas na minute on est mona na te. Mais il me rappelle que les soit fan du bois, tu bête concert côté tu bête concert, il y a eu rien ok. Je me suis fan rien à faire. Natala nano, bah concert on est les caca. Avant d'azotal, sera récupéré. Mais il y a bon gars. N'est-ce pas bon pourtant tu c'était belle à répéter. Vous voyez au moins je me suis cabaré pour. Yo bon gars qui y a la l'action, tamara musala qui yo moko. Maman et ça par rapport il y a un sens au canto lobby il y a une responsabilité. Donc, tu vas pécher au mati podium na muto azana makambo. Donc, il faut y avoir bagé asko autoloba chacun portera sa propre charge. Donc, ngati na matawana nazo dépendre na makambo oyo to préparaki. Donc, nana droit que ne to répéter ki wana semaine plein na yo sala ba erreur wana na podium. Non. Et bi maneti donc ya na boulot azara concentré. Yango mona isala ke mona mutu musoye ndeni yebu kitena pour na comprendre te asa aptité ba lobelo première fois
oyoki. Deuxième fois, oyoki. Troisième fois, vous avez le même problème. Si vous avez un problème, vous avez à l'écart, vous avez yote. Fanana wana, zwana ntano sikoyo, on s'exercer, aux ongles sans conscience. Pour ngane na matana problème, attendre un problème, na autre chose problème na mère na palin, to na zagi na problème ya entre master, to ya bana, to ya bandeka, to tambulaka, na koki jamais comme ma problème na na katia boulot na. Jamais. Ba problème na na otikango en dehors boulot. Donc na ozoma mambo mikumba una na ngona utena ngobo, ifana no wawa. Asko na na boulot, o ikotsa mbongo. On demande ça la genga mani nazala bali fanto mère na ba petit ba mutu to vivre na famille nous omona donc nazana droit erreur wana ti ya moni na biso tunde to tandama wana na o bazaka na sima na biso bato to telema na le king na même lina liboso tozara obligé ya kozala concentrer pour batu ba otala biso batala ka ba oluka kota ba défaut parce que yango mo le king alinga kutu te ba benga ba bise ah obike musicien wana za pembeni wana salaki loko moko boya chanteur no moza ikuna na suka tale loko moko salaki aprestaki bien te et singa a obenga a ndeni yo tala no image na yo batalisio yango mota tia tindele yango les apo ozwa conscience oui ba que tant to mata sur scène il faut ala apte ye moko so kutu mukolo entreprise ozala apte na makambutu otozora ta po biso na le king to répétera ma batamo bobo répéter après ba moment mo boya kei ya kena obo répéter a tchango na tête azo sala sous exercice nango en coulisses parce que yo sikoyo muto yo zawana bu travailler na yi to travailler ensemble na boss to comme na sur podium to prester to pesa batu bilengi ya makambo to préparaki okomo bunga wana ko ma problème sérieux kute ko ma ruta musuna mambola pe ya pakos na yo ba relaxo makeno o gafagi a ozwata. Pourquoi ça se conscience? C'est ça. Et ils ont noté que non, salinga kanaï, non, il faut la concentrer. Peu importe, il y a ma camion sur ça là, elle aura nettoyé jet li, ou ça boulot no boy, ou l'on va parler, ou y est obligé, moussala on a ça là, il y a un monde mouté ça dans la jet li. C'est ça quoi. Il y a solo oza na raison na yo, il faut prendre en compte et logo tozo sala na mokili ils aura vraiment bon pour accélérer et surtout aller de l'avant. Mais mani batoueba ki na casquette moko ba bio un soldat. Ouais. Batoueba bio mutu moko ou la chakate na olingana rétrogradé na zonga na moi sima na me ko talisa na moi casquette na omoko ba période osé pas JDT Moulopoué tu étais celui qui défendait l'orchestre. Ah ouais osa au fourreau au moulin ba tout le temps bazo mona yo bazo comprendre au fait que orchestre JDT eza ko exister. Ouais ouais osa comprendre donc osa qui vraiment présent. Même Nathan au leader Azaki silencieux. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est vrai que Ozo continue à lire Wana, mais je dirais pas à 100%. Parce que Hermoro po koma réticent, koma un peu résistant à l'émission. Qu'est-ce qui fait que les lotos ont retrouvé les sous Emani Wana, il y a soldat Wana te. Et ça parce que Emani Romo qui est né ba poto. Bon, Emani Romo qui m'a koloba loba mingi parce que audience est mati ou bien qu'est-ce qui se passe au fait? Bon, Jet Li, merci pour la question Tuningai. Bon, moni entreprise et un fonctionnement dans le état Moussamaka. Tu vois, bien sûr, aux artistes et musiciens, il faut avoir tout le temps médias, aux olinga, aux alarabes, tu vas comprendre qui est mani, boui. Mais, place Nazali, au lilo na travail, na patron dans les king, et toi, à peine un dingue na biso tout temps Moussamaka. Tu vois, na rolinga ka te na lali boton na la muki ba na ega na TV pour na répondre n'importe qui na lobela boye na lobabona ou loba makambo et vous faire plaire batute au balinga patron na. Tu vois, TV Matisaka, TV Pekitisaka. Donc tous amana kati administration na biso ezali, bureau ezali, patron na biso mo le king azali, so tali patron na biso. Sauf à l'époque où il y a pas de ça peut mais les lois n'engouanate donc na vie ma communion sopé et kolaka et c'est un peu moi où il va pendeni à au fond salon on a au salon donc le but est que son a aux peu moins rare na média n'engo le baké non et mania za sous-tété nazaka imani pour son a leki batu ba mona ah là c'est Emmanuel Macron ah oui tout le monde a kaya lobaka les lots to comme un problème moko na bande ko na biso à presse. Tout comme on a polémique comme on place na place à boulot
ya musique na biso. Tu vois, tant que ngande na ebo na artiste musicien nako ya te kamba mona ba plateau ya ma émission au biso au bino bosala au boya biso na ramba moko omoni wana azel lokote ye boye bona boy non to kinde wapi obi polémique ezo place pour nani polémique ezo place pour na bateau yo temps mususu baza ba inconscient bazo yebate baza ba faible baza na boulotte bangona nde mutu bazo linga ko telemela na monde ya polémique mais ngana on lobaki polémique ezo place pourquoi parce que bino ba musicien au sein organisation bon non le belano nanuka ya fali bino ba musicien bolingi ko la présenter bolingi ko défendre orchestre na binoté moi je pense que les loso ba polémique ezo salema mingi parce que communication et simba mina ba fan bino mo ba kolo makambwango on dirait bolingi na bino la présenter non Jet Li au lebelo va bien mais laisse-moi te dire encore que et loko ici la raté ba wele la ngote toza pemene mutu oyo azana makambe belé le king succès banzembo makambe belé le king ata lelo soki boyembi na kacha disque na sala ta na solo voko na bi s'il vous plaît trouve mana sa ta vocal moko boye o na bula inga mo na zongi nango na ye nango matia na kacha studio na kosola donc na ebiso na ochaka bachangwa wana le king andimi ga ezala ndenge wana ka na lobino na kosa vocal mona chika na kosoli kaka le king matala obi toti konka boya toti kyango sa message na kosoli kaka obi batu bakoyo kango epe ekoma pe mutu musu pa fandi boto batu bazana bamboka musu pa fandi ba chepeka vocal a chika a kosoli donc côté wana a respecter côté wana ele kanango mais le problème est ça il faut to linga to pe sa image ya patron na biso ngana ko linga te patron nga asala ba émission jamais pour clasher sur batou pour ya fait ko apparaître na TV pour lobaka biloba loba nga pena ya pe na TV na loba non patron na biso linga non so ngole kana TV yeba makamnyo loba na okoloba te c'est pareil pe na bureau na biso mon directeur dit badiata mutaza directeur ya communication yé mutaza wana aoyeba non humanité omoni le cas loba boye c'est bon so tali lelo la plupart ya bandeko ebele baleka na ba TV otakaza bato bayaka ka boya bato mais aza artiste musicien ami benga aza artiste musicien mais au monde ya na TV abandi ko boya bato chose grave ok ça na soni communauté na biso bazo préférer makambo ndengwana mais tant ba biso auto ya tolo baté biso polémique té bafle ndem c'est important pour so landi na définition ya musique les sons agréables à l'oreille. Mais ça que le son, il y a ma fille. La musique est là de combiner les sons, en fait. Vous comprenez? Donc, tant qu'artiste musicien, il faut na comment vivre vie nanga caché. Pour réputation nanga comment suyer. Na combien passer même pas semaine soulé. Pour balingo c'est loin nanga. Oh adafo qu'elle aide moi. Oh m'aide. Oh pardon, boyoka mawe. Na yembit. Yango ndeti photo sala. Mais siko so tali na ba tube nyonso pato na ba album nyonso le kinga sala auto sala na ye. So tali ba retombe nyonso azozwa. Ba mérite nyonso azozwa. Na tikali omona te ba pesi pato na biso mérite mo ke non en tout cas fali. Merci trop photo peso pona ma finga o nyonso fo mosala. Non. Oh non, Fali. Emani, est-ce que tu penses que représenter leader Mounine Lokola Fali, est-ce que vous sont présents à la télé, faut qu'à finir? Mais parce que la plupart toujours pas de journalistes, so yo tuni no ngangote. Mais ça na ba journaliste musu bazaka na monde ya polémique. Au mona ayambi artiste musicien, au lebo solo la kama kambu o yezo senga ya bino, o pe boana ngo pe ya bien solo ya lokutati. Mo kaka même tout le monde peut ok c'est qui ngandi peut baki basala ki bo mais pourquoi c'est plus to liban non mais so bolobi bolanda bongo Emani naninga pena le loto solo là vraiment obi j'ai remarqué une réalité fallait pour passer ba prouesse ebele yaminene o eza palpable lelo na vie naie je dirais vie privée naie na vie naie professionnelle à chaque fois azo évoluer tozo mona ba retomber na ba résultat na nango vous comprenez mais si ko bino ba poula na ye au lieu bo vanter
ce que fait Fally à sa juste valeur pour épée Sabino peut retomber koleka auto mona parce que au moins à niveau Fally à lelo on pouvait voir plus mais c'est quoi bato kima bo kima ba responsabilité ngo bo kima ko s'afficher non tozo kima te tozo bo ndo kota na kati ya bêtise ya poto nazo betaka seti tala la plupart des émissions presque artistes belé na ba communicateur na ba communicatrice na bato bazapeli loto yebi banka o bazoza tomboli téléphone ba ezalaka ba ingir ba ko boya ba tak ba nini kondima bato eza passe mais non on peut pas demeurer vers ça yango moni biso to lingaka te tous à la mélanger na katia ba makambo ba bêtise wana en quelque sorte nous sommes des parents so no yo sa neto sa no émission bo fona loba makambo yo o na omuna ke a o fona loba bo o na ko loba te parce que biso nyonso to kokotaka na même poto te ya ke bato ba tant qu'artiste musicien na ye na banda ko loba a leader wana eloko te nini wana eloko te tala lelo bato o basala ba émission ya artiste ba musicien o ba likara basala ba défilé na ba plateau mususu o mone ba batu ni kutu ye makambo Fally te mbamo abandi ko tanga komba Fally parce que biso pe total kana biso te so na ye pona répondre mutande ngwana o moteke na bendi parce que biso nde to aboye ti to ko boya ko loba makambo ya ba artiste mususu o pato groupe songolo pakala pona ye bige na zana muto na betaka na ye asa déjà grand ponanga na moni ponanga na moni danger Emmanuel Batio maloba te na hôtel solo moko est-ce que bige lelo na mboka oyo le numéro 1 musique congolaise c'est Fally Ipupa merci le roi vous comprenez na to lande émission moko boye dernièrement Jomo boye pas mi gagner ma je pense garçon wa yemba pas ferré aleki alobi que ah ba tout une question moko boye alobi ah d'ailleurs ko ba musicien ya Fally na ebité so bazalaga est-ce que Fally za ba musicien ba yebani oui, c'est là non. Oui, pourquoi je dis ça? C'est parce que bino botiki batan ebele. Et pourtant ça Fally ana ba généraux ya ko sakanate, ba soldat pena ya ko sakanate pour muto afani pemeni nanga militaire. Jet Li. Bon, muto afani pemeni nanga militaire. Na bien Fally pour pas répondre à batuté. À kota na dispute mon côté na carrière na Mobi Mobimba. Focus boulot. Mais quand même à rappeler ma réaction en tant que chanteur, musicien, star. Au moment on a fait vidéo mon balobine l'autre côté M soit seki kaka. Au moment on a fait vidéo mon balobine l'autre côté la tika babilambane talo. Mais tant on va finga bongo. Il y a plusieurs façons de répondre. Non, au moni Jet Li, question nous a bien, mais ce qui est rare est cher. Biso to unga biso au mon niveau to zala moi absent mo mukiwana. Ya onde mtepe sa bango pasi to comprendre bango ke place obiso to zali ban via biso makasi ke bakomata to komata pembeni ali king mais okoma ndenge ni na bouloni na qualité nini neti makambo to lo ba tout à l'heure ya soki ya garçon go sondeni yebisanga vraiment soki ye ya lobi ke biso to yebani te yenda yebani je crois que bato ba otala biso ba yebi ke ba yebi ete tolingande ko sala ba polémique na bato oyo totala make sur le plan ya ba réalisation est-ce que ba poussana tandambo ba poussani nanu te biso to beta ba neti Paris la défense to betango urena to betango 40 000 places to déborder to yene espace il y a une semaine to ke to beti London ofo to longo wana to yo to beti ING Arena toujours ba désinter pour tout ça promotion et tout pour tout ça ba préparation pour tout beta non na ba salle wana kande to beti wana ba salle mythique wana to beti une semaine to beti to beti siko à se permettre à tali na emulaïa na tenter atali na beauté nyonso makwa bimisarate ba t-shirt ba verser so ekemba oyo amoni ne yangote nabi fidèle téléspectateur parce que nous sommes sur un plateau bomoni o ezana mbatite bomoni pe o ezana CT basket mais nyonso wana noko amoni te a clasher bino boyo tout droit boyo non vous mon attaque ça peut lier kaka na absence na bino le problème est que non absence na biso eza tout à l'heure dans votre épisode c'est qui rare et cher muto ami yebi oaza akolinga ti ko répondre elo wana tingana muto aza na diamant na muto aza na diamante comment yo ko répondre muto aza na diamante donc muto aza na cascade azo bundana tia lukandeni ako réussir benda diamant donc biso ba réalisation ba salo nga to betina le king to bandi ko beta
nga première poto na ngeza na 2020 na beta accord arena o babenga ka Bercy na beta yango 20 000 places to beta ngona momanini bango fo ba sepela bisonde to yeto sali Diego Kao délivrance le King Moïse abeti mai kana mai pa panzani wa musique ezongi na poto o pesa mabete tout le monde lelo bazo beta. Moi je crois fallait kouta lo baki en tout cas en tout cas batouvuma o basali ke lelo musique ezonga na poto to ya ko vanda pende ba oyamba ba ona ba plateau na ba émission o ba osala na ba poto kuna alo baki en tout cas sans fali te biso mawa ndeto zonga to robeta ta na basalo te. Jusque là basali pas même à la moitié à makambo biso to sali. Donc c'est le moment il doit se taire asa non musala basala nanu bazana makambo belé devoir eze belé on dirait liti ya course ango babosani abosani nzela bazana lita bagarre na batu musute bisote biso basala net on deba jemoro boye te baluka babenda bango obi bana lita bagarre na batu mususu bazana lita ya bagarre na batu na bango bosa ba bagarre wana mais biso e kareza musika eza lo longa wa oketi États-Unis au pousse en bana on ndeni et puis il y a ndengete au faux avion te faut que on a nenga makolo c'est qu'il faut daer biso lo tigali biso soto betika Stade de France to beta souabi parce que ba niveau ba concert na besoin changer na ba prix ba concert na besoin changer parce que yé o aloba makambo na émission soki ya o basala ikuna na koma okamba ba journaliste on ba komaka so ba fandi bosa l'émission ata yambi mutu moko aboazana musicien te faut ka kombo fali kota na kati émission na ba bo liende bandi malelo ke sans kombo fali ba rutala mate ba rulia pété siko tout auto ke na bona procédure ya refuta asko ba droit otangi kombo fali poupa ba poursuivre yo obinini il faut ba banda refuta ba banda refuta ba droit mais pas ba olela on peut ba pesa ba droit te faut ba pesa 10 minutes ba olela mais ba pesa ba droit ba pesa ba droit te. Oh. Comment yo muto yebi ke nga soi-disant naza so journaliste ya danger bosala ba émission na bino boza ba grand journaliste kuna na ba mikili mais bochaka moi kombo faliti so boyami ba invité na bino ou soit ba invité mo boyamba ba so no cha kombo fali pour totalama c'est que ba obimsa ba patron na ba faible mais le lope nanga papa na biso za makasi le lope nanga ko nga pena na lobaki le lope na olobelaka absence ba musicien ya groupe d'accompagnement ya fali. Je sais que yozo sala exception na kati ya règle ango Gino Liaki aussi parce que il demeure encore un artiste jusqu'à preuve du contraire qui dit oui c'est une fonction certes tout ce que fait Gino ezaka ba fonction au ba pessier mais as artiste mais du moins il est présent. Il vante ce que fait son patron. Voilà, Yope également. Mais tant que vous rabino moko, vous se sensibilisez à nini, vous solo laka nini au fait parce que aujourd'hui, talet makamomoro boezo leka na réseaux sociaux, un garçon qu'on appelle défenseur yaba warrior et voilà. Ce qui au moins na mobile wana zuba monopole ya tozo mona na réseaux sociaux, et ça peut-être parce que azo mon absence ya communication, ba te belé o lelo bazolo ba mingi à travers les réseaux. C'est parce que bino ba ayant droit bato bazana pifo ya likambwango vous êtes un peu absent. C'est vrai que Fali est grand, Fali est bien organisé, tout ce que fait Fali ezo salema na professionnalisme mais bino boza quand même ba miroir et orchestre. Ouais. Non bon moni makambo ebele zo le quartier actuel misu pesa na makambo musu total on ka boye moni biso ba artiste to évolue à peu na le king na ba warrior na biso balinga biso et biso to sala ka boulot o isengi photo sala média to ya ka ngope to yebi na momani no photo ya parce que soto un événement to yo sani na média parce que belé pe ba na bango na ba TV wana omona bazana bango ne loko osala te ba obeta te ba na voyage te baza on album pesate studio pesate mais omona ka tout le temps biso danger mais danger ngo toujours ta la bando lo baboza danger et loko ezate biso to na média neti siko to na ba programme na biso na uta photo que no beta Angola na Dubaï tu vois yango nde to bandozala to ya to lobela yango artiste musicien faut yaka na ba information ya vrai ko yana makambuka te ke non na sala apparition na TV car pona lobakara na omoni ndeza boy bientôt là te na sala makambo na trop na vie siko photo ya obeta asko ma solo ya solo ke te nde to za budget li to beta place boye le D place boye to ke no beta
les 9. C'est ça. Net les 2, tous en Angola. Les 9, tous en Dubaï. Les 2 août, Angola. Les 9 août, tous en Dubaï. Donc, il y a un artiste. Mais ça, c'est que son information, apparition dans les médias, non. Bande qu'on a biso pe o ba warrior, o ya vrai. O ba sala ba émission ba nini. To yebi bango, o ba sala ya vrai. Bande ko mususu o tant mususu ba o ya ka pembe na le king. Au moins le king aza genre ya bato yo, soki ayebi yo Jet Li, o pousse ni vers ye bogo solo là. Alaxama mutuke na lingi yo pembe ni nanga ou soit na solo na yo en vrai. En vrai. Ouais. Mais ce qui est mutoye na makanisi mabe na simana yango lokola le king azarana communion a contact na nzambe nzamba webse fana no kimia ngande na okota na kati ya mutu wana na kobimisa na poisa avant que yo obanda déjà kugangela ye to avant o tche musika na yo o nyo sezo sala malelo ezaka makambo ke le king mutu tu o ayaka na idée que na soutenir le king to aluki aluka moya poussa na pemena le king ata obatami to le king ayemba ngote ato kati mokila ato pikoli maseke bako yeba yo na bizaleli zabolo en quelque sorte le king faut bengage prophète. Bon le king asimba bible vandi babandi rababa non makambu déjà zo transmettre par batu par ba chanson na travers banzembo na azade na makambu mo ate batu le king makambu zo sala lelo a prophétiser yango a reva yango déjà que ngai na osalaka boy na osalaka boy prévane na bane 90 combien na ndiaï okeno mona ma abeta déjà Fally Ipupa champion d'Afrique et des Caraïbes arriva déjà que na ozala danger biso ba oyo yo to fanda na ye na zota ovanda na etanke ya na ngai ngaleki na ye to fanda na yebo abando ko envisager toujours makama minene lelo e comme ça biso te soki lelo ta musuto mona ke makambo ezo leka lelo na ba réseau ekebo ezongi bo machin non ezaka que mutu nyonso oyo aye pembeni to azo luka pusa na pembeni na le king to aza fanatique lokola ba warrior zala vrai na le king so za vrai na le king te oyeta musu pona makamu morobo o mona noka na poisa sans kutu le king aloba o mibi misarabu ba o monima biso posa bitabe umela ate o moni posa bitabe e umela ate ça veut dire posa bitabe ça veut dire ngolo bani o moni na neto lia bitabe o longo no ba poso nango o boaki siko yo ya o lekana na loyenge o isani o bambana te o sieta c'est ça chez biso yango wana soki muto azolinga ya pemela le king ou soit comme fanatique ou soit tunazo lukata moyena poussa na koma ma pemela le king na la kisake ngai boy il faut à la vraie et lobika te pona makambo le king na ville lo ya réalité mukilinde to vivaka mutu nyonso ayaka pemena mutu il faut lingo za la vrai ba vrai baza mukie bozoya na ba intérêt moko boy parce que tant ozoya na ba intérêt moko boy to bozoya na ba intérêt moko boy bokomoni sama na poisa yango zo mona ke posa bitabe evana na oka wana ebenda yo nzamba ko utiliser maka yaka abandi ko benda yo vuma wa tu ekota posa bitabe tu to moni ba to moni bango bozande boy non na vie il faut to yekola kozala vrai. Est-ce que n'enge Fally Ipupa sala ka que ce beau petit voyage batikeli bino ba passeport na maboko na bino sala amabe? Non, ça la mabe t'es pas yebi que à chacun de nous a responsable, à chacun de nous a la conscience, à chacun de nous a conscient na makambo toujours ça là parce que cause permet na le king ngata la plus vision na confiance au yape sanga et surtout nazara fier ya omi benga lelo et endroit et le kayaya nazara fier nango obi ba biso ngano remunaka ke na oketika bato na aéroport en Chile au moins ta msunde ko moza na vuli banda mboka nazoya c'est bon ya uzwanga airboy avec vol ekita na moment boy na ye déjà avant que vol ekita au vandi pour traîner on a libanda ya karibu au vandi ozomela moi ji ti ozela ti mona mai avion ni ko ekiti a koti oyizwa mutu mais lelo na komisa ngolo wa netunde au vandi
boulot non de muto zobe tsoba va et vient bani. Autant rappel émission, je pense qu'au monde a rappelé n'engé musicien belé se plaignant devant comportement ya leader na bango. Suite ya déplacement na bango na poto, il y en a eu certains où batanga pe batuna ba palais. Mais ce que liberté moko boeza au sein de l'organisation Nabino. Est-ce que vous pensez que liberté wana vous le méritez ou eza bonne foi ya patron? Premièrement, dans l'obésaka que les King a une ouverture d'esprit et puis a un grand esprit les sous. Ayebi que bateau baza bateau. Et loko au biso tozara on a katia groupe na biso. Tant où yo mo yebi que ba pêche au passeport. To ba pêche biso ba passeport, to vendre na on a palin kande zalaka. Et ça non likambu que yo mo faut pe conscience no salati. Oui ba que ndena bonana passeport nanga avant de faire déplacement toni tout pour biso ne doit aboa surtout to déplacer so ne tinga na déplacer na benga na binde na salle démarche nanga na binga c'est bon kende na mito to na so ça combien de jours non ça autant de jours OK c'est bon vas-y c'est bon OK mais que so que ont un passeport et comme on peut ça on est tunde bon comme on a na comme na excès des ailes je peux faire tout pour muto ça na ngelo côté on est dépendant ka selon bon ya mutu. Donc tokoza la bisonio so mais mutu na mutana ndenge na raisonnaka. Donc tokoza la teke non et tout ça là où il faut tout ça là non. Non so ka ezaka likambo conscience na confiance. Na toujours ba question oyo ba téléspectateurs ba ko excuser nga mais photo solo la rapper à travers les émissions. Ouais. Obi kenet na peut exemple na yo. Pour ne pas parler des autres pour nazana yo. Yo za garçon au fali pour pazwaki. Je pense que na laps de temps Mamo ba poto bandi belé. Est-ce que eloko wana fali pour passer là yo wana ils a rapena bravé fan d'appena. Bon en vrai dire na ndenga réalité il y a ba groupe ndenge zali la vraiment au koti après quelques mikolomba na moko pampa OK na ndenga ba groupe on ngande na yebeli ba groupe mandenge zali la ba orchestre autoloba et vous à la bongote mais surtout que sur le deuxième volet, tout à l'heure on a deuxième volet, musu pesa facteur chance. Na boulot na yo, na que confiance paye au patron natalelo na lisu morobo. Tu vois? Ponga kokota dana pembeni na kacha groupe pembeni na le king na kacha groupe na ye. Atali na imani au petit na ngai. Bandal. Et puis imani petit na ngai za musicien vraiment. Il est musicien. Yango moni c'est pas pour rien. Tant ba changa la liste okino betana Bercy otobenga lelo et comme accord arena. Na kenda et puis na zonga. Et il lelo malgré tout ba bandaga mania kokima nga na so jet lingeza ka faire. Bon ça qui peut normal. Au pays na orchestre mo boye. Au salagi déjà tant au moni mikilité ba mambo zaki mo belé. Donc voilà. Moi, tu ne penses pas que réaction peut être fan qui normal? Jet Li, na émission nga batu baloba mani akembi na ndule mani mbala moko kende poto. Qu'est-ce qui a fait que c'est vrai que naza mwana bandal, mais moi je dis tout haut ce qui est vrai. C'est vrai que naza mwana bandal, yo posa bandalungwa, mais bana bandal peut mena prali pour pas moi bosotopé salemaki. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on a retrouvé Mani de 2020 à aujourd'hui, serein et puis voilà. Kibomoto kaka. Conscience nanga et fanda ma bandi na yo comprendre la vite. Nga na une mission de service nautique à la pointe. Na zuka exemple papa nangai o abimisa na mukili. Donc quand je dis papa nanga biologique. Na mère ndenge zaiki bo père a mission de service atiki biso na mère. Na mona rappeur au moins si makamune nyoso azongi yonga pe na landa exemple wana et to yesu ko na côté le king na tali le king yepe depuis banda na ba groupe oyo yebi akenda atikala jamais otikala na poto mbosko ngana otikala na poto pourquoi bien sûr poto eza poto mais pour na souci carrière nanga mais je préfère mieux na kenda na zonga. Et yango na zonga et puis batu ba bosana te le king aza le king nga siko naza et endroit et le kayaya
ben non. Faut na protéger palin. Faut na l'accès que naza bandalungwa. Pour bandalungwa les état d'esprit. Banda les états d'esprit. Yango mona batu belo ba. Yango bandala ngo ya rani na ngote. Boka mutema pasité. Mutuna commune ya. Yozolo ba bandalungwa les états d'esprit mais biso to kansaki ba soldat o to pesi fali. Ba osa la fierté na biso mais aujourd'hui on ne retrouve presque plus personne. Exemple car moko ya repesa parmi na nenga ba artiste. Oyoke Boloyanga. Boloyanga il fait partie azaki na kati ya groupe. Ok ngana yaka na kuta e Boloyanga za artiste musicien oyo batu ba yebi ba solo vocal sala na kati ya groupe a serva mouvement. Mais lilo Boloyanga abima na grande porte. Azo sala carrière en solo. Mais aza bandalungwa. Pourquoi abima na grande porte? Pour un état d'esprit. Et ça peut makamwa mayele bongo fo tournaka. Tango osala oloba mayele osala lision na. Eza mamupe un chic. Ah un chic. Un chic pe eza na rôle nango. Okoza noter on a la licencié na tanga na malawa te grand telo ko leka batutu non. Tukenda ba chic pour to luka to retenir makambo ya bien et fanda na kati ya cerveau. Oya mabe to tchango mopanzi. Pour ko fanda te po ya o perturber tête na ngai, ya o perturber cerveau na nga. Le king kozala pembeni na ye ponanga na mona ngoti ke no tokeboy na kimi na ke sa ndeni e bana no ndeni yango monike na tala tanke bandalungwa nanu faut protéger base bandalungwa yango monike nga na kendaka na zongaka et puis nanu na servir te na on a servir nanu batu te pembe na le king na on a servir te nga futu na funa sala banzembo ba solo voko ebele a danger OK so le moment ke batu ba fandi bo ba lo ba Emani à servir, hein? C'est ça. Ce que Kaboy, Kamba mobino bato yo bozarata mususu boko mala commenter Emani longwa Emani ni dobo sambo dobo souffrir. Nazana opembe na leki. Nazana yi. Obi nakuta na ser na ngamoro bo na États-Unis na Los Angeles. Comme maman Jeannette Pongo place à Zana PC Bambote Belé. C'est écoute, je sois telle émission au Sekafor. Donc ma sœur Jeannette Pongo donc sœur Yoyebi Otiga ngate donc ngaba maman ba warrior balinga nga fort na ba tonto pe ba warrior ba papa ba tantine ba sœur ba leki ba massa ba wesh ba warrior balinga nga fort. Mais ça mani mako en tout cas zalaka ndo za wana olaksa mago zaleka ya. Donc tokuta na ser epsinga Emani obina sepelaka na façon na yo en tout cas na ndenge na yo ka vuma lisolo na ndenge kota pembe na ya na yo non salama na ya na yo zana yi fali fali azana na vie mulai fali azana mambo bela au servir ngana yo ser na zana wana epsinga zala wana pozana makambo omoni pembe na fali bo sala makambo danger donc ngapona ngana mona ke soki et ils ont battu belé au bas à la pembe na le king dans mon sous pena bande comme soit bandal bossa ba trahison ils ont encore que qui bon moto ndem tezo zanga biso et belé donc au moins la vie so mutasali o mabete ko lela o sali mabete po tika na fardo a munene na vie na yo et belé batika la lelo na ba culpabilité na makambo muswa otala ba na sala bo po anini na sala bo po na nini po na ndeko nanga masa nanga vie nanga na sala bopona nini faina zana fali rien n'est perdu balobaka reculer pour mieux sauter mais linga petango ya to tango linga boya ko bongisa bozala pe vrai po ezala bien likambo tozo senga kana mukila lelo sincérité tozala pe loyal quand même ezala te que no ye pembe na le king pour moni que le king azana makambo malamoka oye pour le profiter na kombo ya fali non. Fali Poupa mérite beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Fali Poupa ne atikala jamais aux anacopa bêtise. Jamais. Preuve en na ba Schengen nde tokenda na ba ambassade presque to kotaka. Yo so mona de dossier na biso balobi ke non fali yo dossier no za flou. Non. Aza abonné du forme. Tous en entreprise munene o ayebi rôle na salaka Orlando la ngo bien. O pa yebi rôle na salaka tâche na yo sala fois sala ngo bien abonné du forme. Et au moment le king alinga ba bêtise wana ti prévané biso soki toza bateau photo banda ko charger bateau ba finga patron nga les tongo de tongo à midi soir eza ba biso mais soto sala ngote na otala patron na biso ye mo alobake ata ba finga bo répondre ati na revendre na banda oswanga na loba mais pourquoi tu répondre ati
président faut répondre à bango te bon répondre à te bon bien d'âge moi le bas on répond l'imbécile par le silence. Tia Rubim c'est sur idéologie katazoba. Il y a la paille. Mais c'est quoi oui que président loba à répondre à péter. Mais ba réaction après il a qui sa grandeur naï. Kasité on m'a dit tout à l'heure non tu loba té. Non mon yé na kata boutique à Louis Vuitton, a soma biloko MC à 40 000 €. Yango na azo loba déjà. Yango na yo yebiso ke grandeur esprit le king azana ngwana grand esprit. Biso siko photo luka pe tout copier grandeur esprit wana tana ozongo 100%. Po batu musu baza bakoma osandeni aye omoni place posa motema na ngeza yango wana nga pena place posa motema na ngeza yango wana na lingi pena ke no ba généraux ya fali ata so bo répondre te bo ebine bo kumba ma bino selo ba loi ya to ya émission te na bi te ke bo ya ka émission na lobi est-ce que président ka émission aya émission ana ba vidéo sala mais to vidéo mo kaka o comprendre que pesi makambo nyonso tasko Emmanuel Macron Mississa et Fanda des années congolais oya lobaki ebi Emmanuel Macron te na ebité te wana na ndenga ko vanter yote parce que au sara musalo no bien merci et puis partout au leka au défenda ba leader na yo convenablement et puis sous un respect au mutu nyonso en tout cas abwaka la rango ba fleur na ko loba d'ailleurs là j'en profite pour féliciter yo par rapport à humilité aux alaranango. Merci. Par rapport à sagesse aux alaranango. Ngai o na fandi awa o yebani na mboka o kolekanga ko banda awa ti na kikwiti. Mais soto kutani na yo otali saranga nanu ke o ya nanga et puis otali saranga ke o ndeko nanga o muninga na ngai. C'est ça. Donc voilà ba valeur o yo ngana retena na katino yango wana vie yango wana bon sikoyo to solo la musique to solo la pena musique so ba musicien faire ba komi ko se permettre ba leka na TV ba loba bongo Emmanuel Macron na tikel ka yo maloba ngapona nga na osenga to na osenga pété parce que moni biso to kipa vraiment mingi makamba batuté po batu ba kipara biso po ba yebike o nini biso to zali tu vois nga na osenga nanu ke na batu wana baloba makambo wana ba mekata ko poussa nata ata moi mukie na ba sur plan ba réalisation biso to sali pour jusque là non ba sali le côté biso to kenda jamais poto beta concert moko auto kenda beta concert moko ezalaki pona makambo ya solidarité ni tete makambo solidarité tonga to kende te biso to kenda vraiment to beta ya ebele ya mufiku donc nde to loba ke ba warrior ba partout nde biso siko to kenda beta ba concert to kenda beta Paris la Défense to longo wana to kemba mo London to beti to kiti ING Arena au Bruxelles to beti yango après wana to fandi to kiti kin Afrique to bambi ba Afrique ba concert belé to ba Nantes ba nini kasi to silisi pas difficile za rande wana ba Bordeaux tango siko to silisi tango to silisi jetli to yokota siko to zongi lisusu mikili pour to beta sko opération province ye garçon wana cher frère wana et si basala taba niveau makambo biso to sali ya omona ke to mona moya o répondre à batu musu ezate avant to banda ko répondre à batu to pesa bango exercice faut bosala makambo mieke biso obino d'ailleurs ti lelo basali daneti ni no yo pona oso ino ba kokisi ko sala obino bosala ta fa ne kimia ko ti afanda kimia makasi faut ko kutu soni wana zane to fing sa patron ayete pour jusque là no basali et l'autre côté jusque là au monde to banda mana 0 1, 2, 3, rien. Jusque là. Jusque là. Donc, il faut vendre dans le boulot. Ah, oui, que biso. Soto ke dana ok bangunon o biso to sali basali na noté bazano basali le côté. To qu'est-ce qu'on a deuxième volet. Nino desi bango basali o biso to landi. Obinini. Nino bango si basali na entreprise na bango. Banda ba bandi. O bino bolandi. O bango basali. C'est un bango de bapé maman ba milo ba ke bango ba danger o bango des basali ale biso sko to landi jusque là batu ba otala biso ba bike rien mais le king avant di kakawa abeta lo bino ndeni kokotai tala ndenge o mo ndela nda misusu ba pato ba go balandi ba komi ba kokotai parce que yebisa ngai le king azwa akota na palais na ye a payer palais na ye a bongi songo de makambo nyonso se sili akoti avandi
tala ndenge basopani ko filmer banda kuna ba bazo poussa na kakati le king avandi balabala na yo place ya sombi pale na ye tala ndenge ba warrior bakomi bango mo bake bango mo kuchango peto bazo bongisa biso to bike bato ba ya bongisa et obi ke na département eza makambo gouvernement il y a gouverneur kuna lo ba gouverneur il y a ma gouverneur ayeb saka batu na ye ba kotaka ba kinda ko komba nde ba sala ba déploiement na ba panzana ba komba ba presse na biso pesa propre mais ce que biso ce ko ba warrior ba te ba vite pona papu na biso avenir na ye mabele rezalate makada mona photo ngali sango pour Lamborghini ko bi matezo ka mabele ah non les king opesa ba tu boulot hein tel niveau de boulot passe opération Sukola balabala fali wala obigelo wale le lista ba yozo sakana ba warrior obigeza devoir ba warrior ko ça bango ba jeter na mona nga ba fanatique ya ba orchestre auto viva avant to yel sou o ya lelo te les king ana raison le ba ke ba warrior baza partout et puis so ba tchebe peboui ba lobi ke kata ba okata yo et puis au moins et bon deni ba ça non les défenseurs wana ba blague bongo non le problème c'est que ba warrior bazara bato ba ebandeni basala makamna na bango bakenda na on a posé bon basala ba gisement mo bolo roi les king bon ba copier papute oh ba mo batala ka papu na bango batala papa sali ndeni mouvement ni asali ah ya on a okina to total dernièrement kaka ndé total ba réseaux sociaux non il y a opération ko se désabonner bon sakana ba warrior ndé ba tchango ka mambo ça la jeté bazela coûter papa loba ba mo ba tchega mamoko mot d'ordre désabonner côté oyo et sali inyati pour sabitabe mikolo ezaka so inyati pour sabitabe au monde ozena ba abonné bele mamoko nzamela ba mo kitabo ba mo kita nango pesanga komba bato mibale o ndengo yo tala bango zo comprendre pena que ate moi mbalo sala musala bien azane mutu na ko juger te mais na o na omona na misu ça va na ba communicateur bon na ba communicateur to na ba communicatrice donc il y a rien à dire hein, pour l'instant vraiment ba warrior ba no ba mono ba grand communicateur ba ça ma danger ba warrior parce que communicateur ba warrior et puis olo ba na ba côté na biso kate na ba côté na biso na côté na biso sauter te côté na biso ba warrior en tout cas non ke ba te na ngako pona batu mibale o yo kotala kana réseau pe no talo lobita mona mayo a défendre prêtre kitoko so na mina tanga bango siko lobi pe posa bitabegeya et mona ke no te to kumisaki te mais hypocrite na lobi ata soki lobi ako obunga po to aka abatu mais oui na mikolo oyo ozotala ata soki aza moko pona yo pour l'instant ozotala lobi te en tout cas na batu nyonso oyo bazoleka na TV ko analyser Fally Ipupa oyo na bwakeli ye fleur pona ngai baza mo ebele hein te ngalingi ka moko to mibale pour distinction 20 jours après au sale boulot bien te 20 jours azalaka déjà 20 jours ayebani partout donc si yo lingi zo chabo na ba o baza ko ba warrior biso ba présentateur te bato ba yaka inviter le rôle yo afani na kiti à défendre Fally Ipupa avec des arguments yo mo tali pe no lobité en tout cas o avait mérité na bête le moment te wala na décourager ba misusu na bomba la prochaine émission na yo loba magete te so na mina tanga moko obi ke biso ba warrior bato ba défendre biso bazake belé donc so na bina tanga moko musu ke baza belé bongo baza léger misusu baza léger ba oda ba nyati poso bitabe ba ke de ba mama ba ba sa makamna bango na ba auto tika na bango au moins musalo na osala na on a komi manda cheboite lukuku sampute pole mukebite yo sala ba niveau ba terrozo kota en tout cas na on a komi bongo te mais na linga musala nanga te musalo eza bien mais na maka mususu so mutalobi tika donc neti sikoyo ba warrior o nyonso comme ba communicateur na ba communicatrice o ba sala bien tout le monde bango mais so na binatanga moko misu pe ba za léger ba bando tombola ba téléphone o moni mani atangi ngate vuma na nyoko maganga pe na lobaka boye ti to lingi bango nyonso ba oyo pe bazana ba intention mabe bazana ba calcul mabe pona ko luka moeka po ba luka ba seno bango ata musu ba kasake ba oya na boule po ba koisa le king mais non
laisse-moi vous dire que muto ko isa le king azati pour le king azana communication azana contact na nzambe nzambe ne mtapesi makambo nyosa na ngolelo ka le seul muto ako dimne makambo le king c'est bon fali moi na nga vanda sikoyo osali des ebele fanda izaka nzambe andewa nzambe mutu musu azati po soki mato tali manenge balobaki o banganga banani basala ba makambo kenda oluka po bakpesa mutu bazatale bele bakenda na komba fali meti lelo ba yesa bango to mona ite to mona falite to mona falite to sala ndenge nini bo sa ndeni ya makama nzambe nzambe ne mutu aza meta batan na ba circonstance c'est pas pour rien moni les kinga sali nzembo ya temps bate bele bo comprendre te fo ye batan na ona mukili ngonga na ona mukili oyo fo ye ba yango yo zo ba ngonga na oto zo lela kamba mona bonga ka sikote hein les king pour comme lelo les king azo ki petante a supporter pe ba succès ya ba te bele o ya mona ka vanye na liboso na vie na e mais tant lelo quoi comme ça là comment lelo comme déranger pe batum sous bata manque de patience bata paix de foi biso nyoso nde tozaboué mutu na mutu a chacun de nous aza prophète à vie na e yo otatola maloba nini na vie na otangola mka na journée les kinga les seuls artistes o nga na zota rovanda ko fréquenter so alamuki na tongo loba nga journée na ngo le gabote fona sala tamwe lo mobo na compagnie na sala lo mobo c'est ça les king fali pour pas bongo so alala lamuki azo bouler lobi na sala ni nzambe skwa luka alinga bato ndengwana au chao maboko yango mona ebisoke ba warrior ba communicateur o ebele ona ba communicatrice o ba osala musala so na mina tanga moko et ça la mabe. Est-ce que depuis aux arana fali poupa koza makambo o so copier na kata fali poupa o eza palpable lelo na vie na yo eza ebele on a copié il y a bien et ça la mabe bien la lingi to pesa nga ba exemple moko o tout le monde a pesa ka la lingi eza ba exemple moko o même ye moko le king o reconnaître que moi na nga le mo solo na oyo pena na zo reconnaître que te à comprendre eloko depuis aux arana nga pembe na le king elo na on a reçu le lopé na bomba ngo izo sala nga pe bien nga za un peu teti so mo ba big teti mais pembe na le king na buka ozaka teti mais otika la rosala impolite c'est ça kozala OK kozala teti na esprit ils a des choses différentes et kozala pe poli ils a pe makamususu nga sikoyo nazama ba gens bateau que son habité teti mais pembe na le king na comprendre que le king azala rapé genre mais les king mal les lois comme muta fingi atali on va bafle na muta vision na ota plus vision na pusana yozo finga menga na pusana yozo finga ozonga tozo pusana pemena les king koyeba déjà kozana souci à boulot musala pour boulot oyo yango nde mute comme ça biso on a zalemani pour batu ba reconnaître nga les king a serva aïb sa bisuka au moins ma boulot oyo yango nde mte salinga na za fali bo sala jena boulot te yango sala suka fandi bo moni photo c'est lo mobo o mutu mo samoni afashaka mabe akoma na nzoto te mbata obimisa te nzoto wa beta te mais façon ka ko pelela yo momolo ba pesa fashika bo pona muto tuzuka tamo muki arrêter bo abibo ebi valeur nango te ngana ebi valeur nango loko na ebi valeur nango yango na kolinga te na umela te mbele boye na likambo yo photo sala pour lobby pesa na yo o bénéficier nga pe na bénéficier pemena na le king ezaka boulot qui arrogance qui impolitesse alinga ngoti nga pesko na copie yango na ba makambo eza parmi comme ça mutu grand humilité yango wana bato ebele ba juge le king na musika mais ba o ba prochaye ba comprena ba misu pe ba procha le king ba bendana mais ba koma ko tubela na pembeni obige mwana mai mato zala bien ngane mna sala ba bêtise mobo yango moni na koma musika na le king achela ne mutu mundu kite ke yo benga ngate ko oluka ngate te makambu mutu ye mo sala to bato ba sala ya mabe ba yaki na ba intention o sala mabe bango mo ba koma musika na ye le king a monté la bango kwazaka le bota la bango lobia au monde wazana elo ezo troublé bango za conscience ba loba so na fande na nga bien mais lelo tozana biso bien donc na vie azo apprendre biso makambo belé
alinga ko rassembler bato alinga te place bato mibale baza opotana aoluka ma vantisa bino ndeni boolelani te boza famille boza ba collègue boya boulot moko so bo se comprendre te ça l'effort yo ba ke mninga oyo place bo alinga te yepe ayeba pe ke yo pe na moment oyo to na ngonga oyo o sepelaka na eloko boye te na sa nini na komaka place wana te o to kovanda dale bon aza mutu maza rassembler alinga ko seka mingi pas au tchab face à tcharape face. C'est ça. Il y a un moment qui est pembe dans le king. Et na mambo belé, missus na bomba, on attend on a moi je dois bosser. Il y a un moment c'est pas pour rien on loba peine à loba batu au batala abiso. Pembe dans le king, na on a salé le côté. Na ne bela ou sala. Il faut na servir. Pour na servir en et c'est la patience, et c'est la précédent. Atato au salaire album ngana yé soki na ba nenini nzambe ka mutayebi. Mais je suis toujours avec lui patient parce que nzamba yebi po ania tchenga wana. Mnyoso to salaire na mukili ngana ya na 2006. Et simbate ingolo bateke non, tu ne sais pas chanter ou sengelaté aux alana non. Tant on a go comprendre que moment où ngana yé ou vina ngati. Ou parler ngati. Mais ndeni ngana yé mais tant na zongi na kutani na mukolo moko boye ponga za so makambo legeli nganga kenda luka bato baza plus âgé que ngai mona mayele faut que ndo fréquenter ko kutoara bato baza plus âgé que yo bango nde ba kopeso boanya moko boye résultat bien tango tala rafali oloba nini vieux merci eza pona boulot na ngande vieux o memanga mikili ou bien oloba te nzambe merci yaya o yaza mutema malamu na sima na yende boulot na ngezo kola na tchaka non nzambe liboso parce que yene mtaza mettre abattant na ba circonstances et puis yene mta prêter biso souffle de vie auto futela ngwata la atende to futa na snel na régie des eaux yene mta sala ke to sala et puis deuxièmement kokuta na le king na loba maki ya boulot na zala inango pembeni quoi le king mukile ko mo comprendre pour ce travers yete neta mususu boulot nanga engeza la nango bon voilà on ne sait jamais nzambe ndé mutaye bandenga bien non pas toi on a combien de vocales jusque là na kacha groupe nazana 3 ou bien 4 solo vocaux 4 solo vocaux côté là ce qu'on positionne na yo na kata mouvement wana lelo est-ce que tu penses que tu le mérites? Je le mérite parce que par rapport à Moussa nanga so na yeba boulot nanga te je ne peux pas mériter à offrir na kata entreprise mutu nyonso oyo ayaka na kati entreprise so bakomo tcho na alignement ya ba voyager ya que ça la mission de service libanda ya mboka c'est que tu le mérites parce que so méritant ote tu ne peux pas ba tcho na liste te ka pose petit ya fali ya bandalunga non mutu na mutu bakotchela yo selon position na ndenge ni ba otala rendement na yo na kati entreprise ngasko rendement nanga ndé na pesa kango yango nde mutu pesa nga place nanga nazala ndenge nazali et je crois que soki na bande ko répondre nango ndenge sengélité je ne pouvais pas aussi voyager pour ka poser petit bande non le king a pena ba petit ne belé mais soki ba voyager te parce que esenga que moment na yo na ne kokité na vie photo e ba rapé chaque chose a son temps nga lobité que non na lobate que non pour nga na yaki mbala moko na kutaki pe bandeko après mbala monga nde super mamona voyage non na zwa pe temps ata ba 20 ou ba 30 voyages le kanga depuis na kotaka na kota na 2017 et lelo to na 2025 j'espère je crois si je me trompe pas 9 ans déjà ngo na kata groupe et je travaille na zo pesa musala na o servir ndenge musala zo sengela na servir nga za pressé na o bandela ngo chaque fois je suis pas pressé mais je suis prêt. Et l'autre si l'a raté, bah où est la moitié. Ça la calme. La vie, il faut être patient. T'as la mouto beau travail naïe, t'as la vision naïe, t'as la détermination naïe. Nous comprendre de qui est fallu pour pas. Koko wendo avant tika biso personnel. Ba génération oya ba biso oya ba bana na biso musubaye, ba musubaye bara koko wendo te. À l'époque, Zaï, père Nabiso Moutaoloba, c'est lui qui chante là, c'est Wendo Kolosoy. Mais, d'ailleurs, mon père, au moment que non, Kokobar Mabimabo, aya olé, Yambaloba, que l'artiste ne meurt jamais. Peu importe, il y a un nègre sur le cabata pour tout,
zala na espoir que lobby et que Simba yango le king a transmettre à biso nga depuis ka loba makamana itikala nga na capte fana na tête nanga nga ta lelo na sali kamobo na nga na sali simbite na loba ekufeli lobby et Simba lelo ba oboya biso lobby ba ondimaka emani c'est ça nga détermination na ngeza bongo atati nde na sala ba apparition na ba média ba nini ba commentaire il y a des gens ba finga ka ba lobaka pe bana ba misu pe bana ba parole misu ba loba pe ya ko décourager mutu mais moi je peux pas me décourager, je ne lâcherai pas l'affaire pour na yebi o nga naza place na wuti na place na komi sans détermination sans nzambe na okoma ngote nzamba yebi ndeni alexara mutu na nzela ya lipamboli nzamba alexinga pemena na le king yango makambo nga nazozwa na koza apprécier te ils ont flash moko il faut yeba ko saisir opportunité nga depuis na yeba déjà na saisir ango na ko tika ngo te angolais ezela bino Dubaï ezela bino donc Daniel ya Ordela Moussa voilà artiste Mouchandro ouais na pesi na mbote ya trop na artiste Mouchandro wana pe vient nga donc wana pirve écoute ta so moni oh Emmanuel Macron les consorteurs nga c'est bien ko tianga na place wana tabi non moi je te vois grand nga mona ko grand ve wana ya leloté wana na pas ex patron na JDT ah sanga ka Emmanuel yo osa danger osa danger et on a zaye moso na monier bon habité ve na ole kaote moi car na za na ngona ka Mustang na ngona freiner na se fait mais lelo na yebisolo moko eskanyo songa pe na lekaka nga pe na olobango en tout cas soki nzamba saki ke na bima pe liboso na yo na kanisa ke na pe na lipamboli ya opesa yo merci donc yoza oyo kolongola musala na yo yeba ke oza na mukakoso ya bakolo nyonso parce que na na mona te oyo aza na se ya mbula na yo to oyo aza likolo mbula na yo aoloba mabe na yo merci en tout cas même biso biso tonga marapo to rappel moi bateti mais yo en tout cas c'est des éloges na ba éloge danger merci en tout cas bandeko nyonso Angola le 2 août tozana Angola en tout cas ba warrior plaisir à danger donc il a que le king azama aimé aza aimé faut qu'un niveau promotion ils ont ça la Angola voilà Alain Visor non président Alain Visor en tout cas na oka ba tout bazolo ba en tout cas soko belle le président Alain Visor yeba ke li solo ke la nomana litoye ke belle la yo président Alain Visor Emmanuel Macron azo solo la toujours yo ebikaka toujours ya mabele donc ba warrior nyonso o besoin na fonder liakis Tozoya na ebike makambo eleka bien en tout cas ba warrior Angola pour continuer na promotion wana ezo la vraiment que ezali kama tanto kita l'aider et tero koti sa mufuku mais non mais le king déjà ko betisa eza facile ta ba kermesse na ko sous-estimer tena mimiser ba kermesse nyo sauter ça na manamboka na biso mais ezali kamunde pour contacter le king ya ko beta ezali kambu est-ce ko kokisa caché c'est ça le king a ça la boulot te pour ça la plaisir te era plaisir les cas oh eza siko tala ke oh na sala entreprise nazana batulokola ba Emmanuel Macron bazali chef atelier azali biso nyonso na ndeto za ba vejino bazali ba masa ba collègue ba na ndeto za wana atake oh batu nazana bango na kata entreprise na ce sont des responsables bazana bana ba futela ba palais bana ba karna bango fo ba chessance famille bani mais tant olingo betanga mais betsanga pe natala ke o ngai boye o pe ya artiste na ngape boye po ezala bien yango monike ti tozo ke beta na Angola wana po angolais za de apalo biso to banda beta trop mais ça fait un moment que to beta il souté po te ke no batu bazanga ko beta biso non calendrier ndali king ezara chargé so ba biba bimsolongo na minute yo mo lo ba mais mani yango bino c'est que to mona bino suka ti 2026 biso za bongo. Donc, Kalata, bon, a calendrier Zobima. Donc, pour le président Alain Visor, merci, beaucoup de chapeau place aux alliés. Donc, on a promotion sur le Canada de Warrior, on a Angola, en tout cas, qui tokos, na monipe Tudilu. Président Paolo Tudilu. Yépe, en tout cas, ils ont le capé bien. Donc, Bissonio Sotozara Bana. Il y a Aigle, Bissonio Sotoba Warrior, to Sangana, Union fait la force, to Bunda Pona Maramouya,
les deux nakati Angola et les cas toujours qui tokos auditeur déjà héros azoseka pas mon niveau billet qui na dans une minute et ko beti derrière la baille ba billet et beti po biso mamba ba sold out ko ça vous ba jete on eza cop na biso mato beta ngo ki toko to bi ke ndeto beta ngo bo auditeur fois seka banda a tia donc le 9 bande quoi Dubaï tenez-vous prêts les King déjà ça c'est les bino vidéo na bino tozoya le 9 donc olonga na biso Angola nde nazo monela après wana ka ko beta concert il y a le 9 et il y a le 2 na Angola mbala moko je crois toko kende mbala moko Dubaï donc bande ko na biso Dubaï o nyoso bozana posa ya ko kende ko fêter vacances na yo au passé batano ya kitoko bande kwa Dubaï depuis Dubaï ezala Dubaï mboka na mboka ya na bakonzi na ngonga bwaki na nga Adolphe Muteba Chila Mwina nga bwaki nga peut Adolphe Muteba Chila Mwina donc non il est bien na yabi ke bande ko pe ba na kati ya Dubaï wana ba mona rapé moi chiko na bango ba toucha rapé maram na bango donc to monana le 9 ba ser o bona posa ba ticket na bino bo ebinde ni bo landela po na payango boye pipende ni bolandela ngwa bonne di forme bo somba ba bien na bino bande ko bo na kati Angola ya Dubaï bo somba ba bien na bino bo somba mona biso suka yango o tozo kota mba moto yepo to betela bino musique ya bien o bo mona ki ya ba U Arena ya ba London ya Bruxelles ya ING Arena donc to yasko to pesa bino ngo en live pour les seuls artistes o azo sepelisa bino le rôle Fally Ipupa na biso ba artiste ne Bazati. Donc, Tozoya, le 9, Dubaï, le 2, Angola. Angola, bo continuer à payer ba billet. Dubaï, bo continuer à payer ba billet na bino. Tant Tozoya, Tolingi Toyoka, Dubaï, il y a la paille. Il y a la beau. Ouais, il y a la baille parce que Dubaï dépêche à la Dubaï. Salouana non batu babetite. 5300. Nano batu babeti kunate bisonde. Bisonde mututo ya kaka to fongoli et puis to pesi batu posa baya. Ndimanga ndenge to beta kuna kanga émission oyo bande ko botala biso bo kanga émission oyo ndeke zo kota tant to zo ko beta le 9 na Dubaï salo to beta wana o mona tala bande ko belé ba Yolanda biso po biso ndem to fongola nzela to kangela ka batu portité et puis to tikela batu pokate yakande beta landela makamuna yo abonné di forme au servir batu la bonne musique yango na ndeza question ya organisation et du professionnalisme. Jimmy Lafleur, Dieu Dongani, j'étais donc avec Emmanuel Macron. Dieu Dongani, donc Dieu Dongani, place aux Ali, Kouloutou, et malgré, Dieu Dongani, Kouloutou, on comprend les gars dans le chat. Dieu Dongani. Vraiment na souka émission. Donc on appelle si Mbo Théâtre na honorable bienvenue Nzaloka et Venangaï, François Babadi, bon séjour. Bon retour na kati mboka na yo RD Congo motema mère Aziza masa na TBC nyokan kawanka ba yo kele Chris Brozer la flamme olympique masa na ngai en tout cas yo maza na motema donc sans oublier maman Estelle tatem en tout cas place aux na kati François na bambote belé ya Willy Moucheni le véritable code mondial au petit Emmanuel Macron. Et sans oublier mon vieux Jean-Claude Mabanzo, parce que vous avez un belé. Et pourquoi pas na Bentil, journaliste Mbiji, na peso bambote ato, Dekos Mukoko, ya ba Mukoko le, ya parce que vous avez un belé. Ya Roland Gazoul Mubenga Wani. Ya place à bambote belé. Et sans oublier Bino Bato Bolingage Mani Macron, on a 4 studios. Tozali, Tozolamba. Bientôt là, Tobimsalam le bloc bien. Plus 243, ya Willy Moucheni. Sur Bengi, aux yeux Mani Macron, 83, 64, 150, 76. Plus 243, ya Willy Moucheni, 83, 64 et 76 na Souka. Wana so Bengi Zungai, na pesi bambote ya tona colonel Braddock. Bentin, journaliste Yambiji, et sans oublier Kimber Dibanza, venant à la États-Unis, Motema ya mère Geneviève,
Et pourquoi pas n'avoir un Kade Soukidi, Malo Soukidi, Sœur Bibiane Soukidi, Charité Mbambi, Île-de-France, Charité Mbambi, Île-de-France, place aux arts. En tout cas, yo yebi bambote belé. Et pourquoi pas na bateau tout bolinga Emmanuel Macron. Oh yo ki kombo na été aussi le côté Rouge Kalumbaniko balobi matadi boma yende mutoza président côté wana ya ko dédonner ba car makamutuka ndezala. Donc bateau tout bolinga Emmanuel Macron na lingi bino ya trop bureau na biso staff na biso nyonso mon directeur Edi Badiata et maire na biso Nana Boduga cataloguer bango kandezalaka et puis Coco Dilasso, Soule Kauka, Maître B52, mes condoléances à au père des petits frères Naïe. Si, mes condoléances Maître B52, Tozano de Caire, et pourquoi pas na Jiki Tenge, faire gagner la merveille, et il y a Fiston Mano Lubaki. Mano Lubaki, écoute, il y a un raté, il faut toujours. Mano Lubaki place à Zabambo Tepele, et Jiki Tenge, et pourquoi pas na faire gagner la merveille, et Nani Lususo Nabosani, Maître Chubou, et il y a Fiston Coloqué, et Fiston Zapatero, et pourquoi pas na Fiston Bochouale, et Nani Lususo Nabosana. Golbi. Ouais. Golbi les Valois. Golbi les Valois, il y a la démarche. Golbi les Valois, na pesope bambote belé et sans oublier na Chris Brozer, la flamme olympique, donc bino tout na linga bino trop, donc Emmanuel Macron na bino yeyo. Oh bah c'est peli ndenge to sala émission, donc vous commentez Karakande, vous commentez toujours na ba warrior. Merci pour la force au bolingara artiste na bino vous soutenir les King 3 fois Hassel et puis na ndenge ba biso ba Emmanuel Macron vous soutenir après biso, donc tous ensemble na bino tous ali wana. Mon père s'appelle Joe Moulous, en tout cas je te salue. Voilà, na émission lelo nga na et na bossa na pe s'il vous plaît Jet Li na pe simbote ya tona venanga Ivenjoli le bouclier. Ivenjoli Yaya, place aux arts. En tout cas, super tokos place aux arts à parler. Donc, Renat Ngombo, Yopé place aux arts, Bambote Belé. Donc, on est ensemble. Il y a Ivenjoli. Émission Nanga Lelo na dédié na Zen Zeros, Mukubwazeni. Wanaza Kulutu Nanga, Aza vraiment Muto na Lingagi Mingi, bien qu'Azala Lissoute. Voilà, na Kanisipe Lissusu, Roi Chaka, Vierambo. Lelo, émission Lelo, na Kanisi Bayamudada. Donc na émission lelo donc voilà quoi Mareka lelo pena na kanisi masananga Mareka donc voilà champion Mareka et puis na bosanité na bandal pe tona matanga Niki Kota et pe autotika biso donc bande konyoso bona Paris Bijuka Bamba Kadi Viminde Kabamba wetu donc bino nyonso donc tozolela bana bandalunga nyonso tozolela Niki Kota ozande kona biso frère na biso atiki biso maladie moroté mais appliqué ka crise donc atiki biso donc famille na ye na biso bana bandalungwa toza de cœur tozolela Niki Kota na Kishasa tozolela ye na poto pe na bike ba organisation kuna bande ko nyonso bwana poto bosa ba organisation tozana bino toujours à relais et ozala bien donc Bonza sa défaite. Bonza sa défaite. La sanité Djembakati. Djembakati, Mara Swag. Donc, voilà. Bino so bambote belé, Tozali, Klavi Maoukou, Cyril Manouana, Josiane Timiti. Donc, place aux Ali, Josiane Timiti, on est de cœur, Yoyebi. Moi, ça pembe, moi, ça calme, Alouba Mingiti. Josiane Timiti. Quoi, pour moi, la bandale moro sa fierté na biso mikolo makasi. Nani souswa. Si la bisalu. Ah, si la bisalu na peso mbota tout temps wolo ba mamba ya bande on a besoin théâtre na boulé sous Irsil Pechanga. Ah, ya mu Pechanga. Ah, Irsil Pechanga yoyebi. De quoi Dominique. Danger. Irsil Pechanga yoyebi yoyebi na nenga katimini donc Kitokos Cyril Manouana moi ça Pembe Rosie Dianongi mon frère on est ensemble merci. Voilà, c'est à travers ces mots que j'ai clos cette émission d'aujourd'hui. Je disais donc que j'avais reçu pour vous justement Emmanuel Macron. C'est avec Emmanuel qu'on a partagé. Je suis fou de toi, na komoloto, na babutu, na melaka, masangate.